Mbote mbote bandeko nanga mes bien-aimés dans le Seigneur na pesi biso mbote 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 na kombo na Yesu Kristo na ebike kimisa mabota na biso na ebike tata zo batela poso to tali lelo message oyo soki lelo toza ensemble pour nous partager révélation ko nzamba pesi ngai makambo nzamba talisi biso seke nzamba bateli biso seke kimisa li seke santé za bien seke toza na bomoi ba o baza suna bomo ite moyen ba yoka makambo nzamba zoloba ezate po eza lisusu ya bango te mais biso ba toza na bomo tozwi lelo ngolu oyo ya koyeba makambo oyo nzambe alakisi biso makambo na koyebisa biso lelo mais bien aimé dans le Seigneur eza makambo oyo ezo salama eza makambo oyo ezoya eza makambo oyo mususu nzamba sa yebisaki nga na yebisaki bino eza makambo mosusu nzamba sa lobelaki biso me nzamba zo compléter po nzamba lobaka toujours en partie donc nzamba zo compléter maloba oyo ayebisaki biso makambo alakisaki nga na yaki koloba nzamba azobakisela biso et azopesa biso ba précision mais bien aimé dans le Seigneur mes frères et sœurs nazo senga na biso to ka ba message très bien ezana ba message nzamba pesinga mena ko sangisa yango po ezwa biso tamingi te po toza na tonte po ezwa biso ezwa nga pe ba video ebele te lelo na omeka na miko sangisa mibale na mikolo ezoya nazo sa susu mibale fo na pesa ba message wana po bandeko bozwa yango eza très important na yango avant to banda tika tata nzambe azwa lokumu tozozongisa lokumu nyonso epai na ye nazopesa pe merci na bandeko oyo bozo soutenir ngai na musalo papa pesi ngai tozosala ngo biso nyonso ensemble na lobaka bana na nyonso bazopanza basango na ba mama na biso bapanzi sango bango nyonso tu bana nzambo bazo partager biso nyonso tozali ko participer na l'œuvre de l'Éternel na œuvre ya likolo donc biso nyonso tozotia maboko nzambe azomona biso ba bénédiction mususu eyelaka biso eza à cause de ça à cause ya partage à cause ya yopo ozwa ki message exhorter muninga azaki na ignorance nzamba pambolo neloko moko bosan oyeba c'est comme ça que Dieu nous bénit vraiment tika tata nzamba pambola bino nyonso mes bien-aimés dans le Seigneur mes frères et sœurs na lingi bino na bolingo nzambe sikoyo nazo pesa biso message nazo kota mbango na ba message nzamba pesinga ezali très sérieux et eza très grave mes bien-aimés dans le Seigneur pour na ba vie na biso ezali sérieux makasi tolanda ba message na bokebi to tiki ngonga o na maboko tata nzambe to bondeli ensemble po abomba biso abatela biso po monguna ko sepela te na biso tozwa ba révélation oyo a omema biso na distraction botali il y a tellement trop de distractions c'est pas pour rien quelque chose arrive mabakambo moko ezoya oye okoki ko affecter bomo ina biso mais botala ba distraction ndenge ezali ebele donc mutu mabe ayebi ko jouer ayebi ton ayebi même ba prophétie ko le cannabis donc yango wana a joua cannabis kaka na ba prophétie wana sans biso toyeba tokota na ba distraction donc yango toza makasi toza la attentif fo makambo tokoloba lelo mais bien aimé dans le Seigneur so comprenez que mbalo elekite mbalo comprendre c'est très important makambo nazo lo basiko eza makambo zo sala na vie na biso na mboka na biso na Congo na message ya Congo na message ya biso awa bato bavandi na Occident surtout na France nzamba zaki précis na kanisa nzamba mibale to misatu na opesa message à France donc nzamba zo insister et nazo bisa bino makambo ni nzamba la kisingai pour na France makambo ni ko sala na France makambo ni ezo leka na Congo makambo esalama na Congo na lobaki yango nzamba zo continuer kopesa nga ba précision donc tika tata nzamba zo lokumu to bondeli na kombo na Yesu Kristo tika zala na biso tika bomba nga ya bomba bino mes bien-aimés dans le Seigneur tika azipa biso na loboko na yanguya po soki molimo wa distraction eye ezwa biso te tozala na distraction te tozala éveillé tika molimo nzambe tata zala na biso apesa biso discernement ya maloba o nzamba pesi biso ya ba révélation to sosola eloko nzamba zoloba ete makila na Yesu Kristo e bomba biso
abanda na biso na ebandeli ya message oyo tina suka, apartage, afaire, asimba mitema na biso to partage message oyo mpo bandeko na biso babika. Soki biso tobiki mpo toyoki ye bandeko na biso baza na kati ya ignorance, na kati ya distraction, tokolela ebele, tokolela mpo makile kopanzana, makile kosopana ebele. Tika nzamba sala biso ngolu, tolamuka biso nyonso, surtout peuple Congo. Mwana nyonso ya Congo alamuka. Po biso nde toza vize makasi bato ya liboso. Tika nzambe tata zala na biso. Kombo na ye kumama. Tata oyo akela likolo na se mokeli na nyonso le maître de l'univers abatela biso na kombo na Yesu Christo. Amen. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, message on a eko pesa. O nzamba la kisingeza message ya Congo. Mboka na biso Congo makambo zo sala mawana, nzamba pesa ba précision moko na zo pesa ngo tout de suite là na makambo sa na France. Ngana ko ikoloba makambo oyo ese bandaki mais eko salama na France et ça jusqu'au se propager. Même chose ya makambo esalamaki na Turquie, mais wana eza ndenge mususu nzamba pesinga ba précision. Makambo grave ezo ekokoma na France. Donc o elobi France elobi Europe, eza Occident. To kanisa te bato ba na Belgique ba obika, bango ba ozana bango touché te bato baza na je ne sais pas na Allemagne na Angleterre, ezali ba puisque ba mutu moko. Bango pe bazo former un seul corps. Baza mutu moko aza liboko moko aza mutu moko aza matrice kaka ndenge wana. Alors nzamba alakisa kinga akotisa kinga mes bien-aimés dans le Seigneur na kati ya film ba film to monaka ba tourna na Hollywood, mes bien-aimés dans le Seigneur au film à fin du monde ba yebi yango ba yebi makamba salaka. Et ça par hasard te. Il faut vivre makambo yo ngana vivre nzamba zo lakisa ngana zalaki na kati ya makambo wana. Mais bien aimé dans le Seigneur ko quand on a lisoloze l'homme faut vivre ngana vivre ngo neti likambo solo neti likambo solo eza tellement somo. Mais nzamba zo lokumu po alakisi biso tango alakisi biso bongo eza poto zo maele eza poto bima na makambo wana eza poto zala wana lisuti. Et ça peut tout flamuka, tout longwa na distraction et tout se repentir na mabe. Tout se repentir na mabe. Tout ça na biso parfait. Mais tant on zamba zo ebisa biso makambo. Oko sala erreur mo nzamba ebiso o sali erreur. Oza mwana na ye. Nzamba méchanté à prévenir moi na été a bandika ko frapper bon non. Oh nyoso nzamba zo sala c'est la prévention. Nzamba zo prévenir biso zo fungola biso matoi. Soki to sel mabe ya ka pa ebisa biso mwana nga. Ça so eloko wana te. Eza mabena nga sepeli na otika so za mwana na ye okoyoko kotika. Donc eloko nzamba osala yango na koti na message na bandi na message oyo nzamba lakisi ngai po na Congo na préféré na banda wana po a cause ya makambo ekosalama message na kopesa o elandi ya France yango etindi bango yango esalisi bango makambo o na ina loba sikoyo. Mais bien aimé dans le Seigneur, quelques mois passés, n'a pas nos messages mon nzamba laksenga, a pesenga même nombre. Mais bien aimé dans le Seigneur, nzamba za blo mususu, a pesio à la question que nzamba même na pesio, mais a ebisio na pesio en partie. Nzamba pesa toujours en partie. Nzamba lakise kinga batu, ba nombre ya ba militaire, bazaki na tenir ba militaire ba tinda bango na Afrique mobimba kana Congo te. Ba encercler Afrique mobimba. Na pesa un message wana, na pesa ki pe message o nzamba lobaki na ngai ke mo continue biso akotisaki batu mabe, abengai bango ba nyoka. Na pesa ki message wana koma ki ngo pena na titre. Nzamba bi na nga Félix akotisi ba nyoka. Donc azana connaissance ya makambo wana, ya batu wana bakota ina mboka. Batu wana bakota pona bien na biso te. Bakota pona bien ba congolais te. Alors, na pesi ba message ebele ya mboka, so botali bo monango, mais boka makambo nzambe azola kisanga me bien aimé dans le Seigneur. Message à France nzamba pesi ngeza déjà quelques jours passés et ça l'équipe même quelques semaines a passé na bande ko bungisa ngo pona pesa. Nzamba eko loba na ngai boye lobby hier.
nalali nzambe azolakisa ngai mes frères et sœurs oyo eza message ya Congo ya mboka na biso Congo naoloba na bana Congo nazoloba na bana mwana nyonso ya Congo mwana ya nzambe nyonso ya Congo nazoloba na yo peuple Congo nazoloba na yo nzambe azolakisa ngai bato moko batelemi bato yango batelemi bango nyonso bandenge moko bango nyonso bandenge moko sikoyo bato yango balati batenu ya bamilitaire mais likolo batenu ya bamilitaire wana eza lokwa bapakoli mabele eza en fait potopoto voilà eza lokwa bapakoli potopoto bango nyonso tu donc moyo yeba elongi ne eza te moyo yeba aza na mwasi to mobali eza te moyo kanga très moko ne puisque bango nyonso bapakola potopoto ne longi tina bilamba balati woni ezo rappeler biso ba filme oyo basalaka ba filme ya ba Schwarzenegger ba filme au total ya Hollywood oyo bakendaka ba guerre et tout ndenge bakotaka na ba potopoto ba Rambo voilà biloko moko abonde bapakola ba potopoto nga na mona na film mais na moni yango na ndoto bapakoli ba potopoto banda na mutu soki aza na suki moye bezate donc na reconnaître elongi ya mutu te bango nyonso bapakoli ba potopoto wana likolo ya bateni na bango ya ba soda balate bilamba ba soda mais bapakoli yango bilamba ya ba minzamba bazo faire comprendre que ce sont des soldats en fait so baza ba soldats de profession na yebite mais balataki bilamba wana sikoyo na se ya bilamba wana bazaki na ba mitraillette na lobi pourquoi po ezaki minduki oyo ya mikete ba revolver te ezaki pe ba minduki ya milai ya ba chasse wana ba minduki ya chasse te ezalaki vraiment ba mitraillette oyo ezalaka bimisi lisasi est chargé yango moko baluki bimisi lisasi est chargé yango moko c'était un peu comme ça qui na caisse moko boy minduki yango basimbaki na minduki wana bapakoli yango poto donc na bango bato na minduki basimbaki nyonso ba mitraillette na bango nyonso bazaki couleur moko bapakoli yango nyonso potopoto donc soki atelemi neti côté ya potopoto ou bien côté en fait soki atelemi neti côté ya nzete ou quoi au reconnaître ete puisque azwi nzela comme des caméléons en fait sikoyo nzambe azoloba na ngai tala esika baza omoni wana baza bamilitaire c'est ce que nzambe ayebisi nga tala esika baza bamilitaire bacommando ba rebelle nzamba alobi na nga ba rebelle tala esika baza mais bien aimé dans le Seigneur là nzamba fungoli nga misu na moni esika bazalaki esika moko neti nga nakokaki koimagine te esika moko mwana Congo nyonso akoki koimagine te bazalaki na ba cimetière nzamba alakisi nga ke babombani na ba cimetière esika oyo bato bakenda ofréquente te oyo bato bayaka kofréquente kaka mpo bakunda mutu oyo bango bakosesclipse ntango bamoni bato baye kokunda mutu donc ekomi ndaku na bango basali bandako na ba cimetière bazovanda bazobombana na bacimetière nyonso toyebi ya biso ya Congo oyo eza éloigné wana eza bandako ya barebele nzambe eloko azoyebisanga yango wana bakota baza na bacimetière babombani na bacimetière baplace isolée nde place basali bandako na bango nde place babombani na bamunition na bango na intention nini ntango nzambe azoloba bongo eza na intention nini ya kosala mwana mboka mabe ya kosala mwana ya Congo mabe wana ezali plan mobimba ezaki établi complot mobimba ezaki établi contre peuple Congo donc bato bakota bato nzambe esenga basi bakota na mboka nzambe bandi kolakisa nge esika babombani na moni bango pe na cimetière nzamba fungoli nga misu na moni bon cimetière mote na ba cimetière surtout ba cimetière oyo eza musika neti cimetière a Gombe ndenge eza na place wana oyo baza na kati ya ville baza na bilamba neti yonanga basi bakota kala
nzamba ba nanga ye moko akotisi bango basi bakota na bango kala siko o ba ye basimi minduki po ba telema po ba balingi bakanga siko Kinshasa bakanga Congo mobimba bakoti déjà na Congo na ba région baza déjà bakoti siko na Congo ba place bazo bomba na wana mais bien aimé dans le Seigneur message on azolo bango pour moi na Congo nyonso afungola miso pour moi na Congo nyonso tu soki oyebi mutu oyo koki ko pesa message oyo pesa ye bayeba ba autorité ya mboka bayeba puisque nzamba alobi nanga autorité aza na kati message oyo nzamba apesa ye nga liboso moi je comprends les choses mais tokomisa message oyo comme nzamba abimisi yango nzambe ye moko il est derrière la libération de son royaume nzambe ye moko aza na nsima libération ya Congo mais azolakisa biso baplan na bango puisque y aura un reste oyo nzamba akobatela mais ngai nazoyebisa oyo lelo mwana Congo yebaki makile etanga makila ekotanga na Congo makila ekotanga na Congo c'est eloko nzamba alobi yango wana sikoyo oya kokima oya kovanda oya kobima na makambo eza ya bonzambe te oya kosukola maboko na biloko mabe oya kotalela nzambe oya kotelema mpo na mboka na ye po avant nzambe atia loboko peuple mute telemaka peuple na ye mute telemaka pona ko revendiquer droit na ye mutu nyonso wana nzamba aza nsima na ye po ntango nzamba azolakisa biso mabe ekoti azolakisa biso po totelema ye azolibere mboka ne makolibere mboka ne na biso bana na ye na peuple na ye nda kolibere mboka na ye puisque après tout ça tolinga te Congo ekozala libéré mais ba o baza mingi na distraction o baza mingi na distraction o baza libanda ya bonzambe o baluki na bango banzambe mususu ebele ya makila ekosopana voilà eloko nzamba alakisa nga mpona Congo o message na pesi likolo ba ona si na pesa nazwi yango lobi message oyo nzamba apesi ngai alakisi yango clairement je sais que c'est un message nzamba apesi ngai nayebi lere na nzamba asololaka nanga apesaka nga message sinon nakobima na nga te na vandi donc voilà mwana Congo message nzamba apesi biso tozali na biso déjà encerclé na kati ya Congo bazali e nzamba alakisi biso esika bazobombana bisika mosusu nzamba alakisi te po alakisi oyo alingi alakisi nga na bacimetière nga moko nakokaki kozala na ide te ke bato wana barebele wana babombana na bacimetière nakokaki kozwa ide wana te donc voilà tika tata nzambe azwa lokumu mpona message oyo totie yango wana mais toleki yango nanu te mpona kopesa biso prière oyo nzambe apesi ngai biso toza na nzambe biso toza mpe na kotelema oui il faut totelema mutu oyo azomona pasi atelemaka po arevendiquer droit na ye bamboka nyonso toza na occident totelemaka bango moko baoccidentaux batelemaka baboyaka so likambo eza malamu te baboyaka po soki baboyi te makambo ne kokoba kaka bongo ekokontinue bayebi ke fo toboya likambo lere tokoproteste mokonzi ya mboka akoyoka akomona ke tosepeli te ke tozolinga makambo te tant tomoni mabe ezoya na mboka na biso il faut totelema nzambe azolakisa biso kaka na oyo biso toza nango masasi na biso eza kaka ye moko est-ce que civil aya na masasi puisque basoda na biso balingi kotelema te bato nzambe alakisi nga baza na masasi na obomba ngo te baza na masasi baza na comment on appelle ça comment mitraillette ou quoi je sais pas oyo ya milai te biloko ya chasse te baminduki ya chasse te oyo tomonaka vraiment nga namona oka na bafilme comme naza soda te nayebi bakombo ya minduki te nayebi revolver nayebi fusil ya chasse nayebi mitraillette biloko kaka nakanga yango wana ebiloko basimbaki na maboko na bango yango wana donc bandeko nanga toza na problème sérieux mais toyoka to comprendre makambo oyo mpona nini tozokoma na niveau oyo eloko nini yango oyo
ya malongo bazolanda na Congo. Pourquoi makambo nyonso ezosalama? Boyoka message oyo Nzambe apesenga mpo na France. Message oyo na biso pesa ya France bandeko nanga. Na likolo yango ya makambo na nde makambo ezosalamela biso na Afrique mobimba. Nzambe ayebisenga c'est toute l'Afrique. Pourquoi? Pona nini Afrique aza ciblé, pona nini Afrique azangi kimia, pona nini Congo azangi kimia, loko ni bazolandelo ni baosala. Toka nanu message oyo. Bandeko nanga na yoka somo na lali, Nzambe azolakisanga na komi na France. Ngaza na France te. Mais na komi na France. Kokoma na komi na France, bandeko France boyoka, bo partager message. Makambo nazoloba na biso lelo. Makambo yoko salama, po Nzamba confirmer nga yango, c'est la 3e fois. Na komi na France, na komi siko liboso ya bâtiment moko boy. Na komi siko kuna liboso ya bâtiment ngo na reconnaître bâtiment ngo. Alors na esprit nanga ezo ebisanga. Oye awa pona kozwa mutu moko, pona kolongola mutu moko, ko sauver mutu moko na mabe o ezoya. Oye kozwa mutu moko nga bia bon. Na telemiona na tala boye bâtiment ngo na reconnaître ngo, na reconnaître bâtiment ya mama o ya botanga. Eza bâtiment o ya mama o ya botanga. Ne on reconnaître bâtiment na telemiona. Siko kotema na telemiona, c'est comme si loko moko utei ko sala mawana et sala ki bango déjà mobulu. Mobulu moko se sala makiwana comme comme eloko moko désastre moko esalamaki na bâtiment na bango wana bazalaki, alors ebukaki et endommagaki bâtiment. Dû à quoi vraiment na l'air wana na yebaki te. Siko na telemi et comme lokola moyena comme esika na katisa na comme esika bango bazalaki ezalaki te. Na kuti ye maman abotinga. Na moni maman abotinga na batu nyonso to ba voisin na nyonso o bavandaka na ba bâtiment na ba appartement nyonso za pembeni na yewana. Bango nyonso babimi ba telemi wana. Ba telemi libanda na biloko na bango na ba bagage na bango. Donc bandaku o bango babande ko vendre komaki déjà inhabitable. Siko nga na komi wana. Comme si Nzambe babinanga kende kolonko joye. Sikoyo na vandi wana na komi wana na telemi. Na moni bango ba telemi ebele libanda liboso wana. Siko na zolinga na prévenir bango, Nzambe azosanga yebisa bango balongwa wana. Bango bazo insister fo ba vandaka wana. Eza message nazo pesa. Eza message ya maman nanga directement, eza pe message ya batu nyonso ba vandi na France. Alors, et comme je comprends comme esika zalaki, comme nini moko catastrophe moko salamaki wana et endommagé qui place wana comme place bazaki et comme ineti pasi on dirait mabele wana nyonso mabele panzana qui place wana moyen et ça n'était séparé en deux, voilà. Place nga nazaki na place bango ba telema ki moyen na koma on ezaki ko nazo tala na mutu na nga nazo loba non nazo calculer ndenge nini il faut na sala pona koma wana na avertir bango que normalement espoir o ba pesi bango espoir o mutu azo pesa bango Nzamba calculer ndenge mususu et loko Nzamba nga faire comprendre ngwana que ba ko zonga ka lisusu na ba bâtiment wana te que o ba mona ke ko koma plus grave nazo pesa message nazo pesa l'ainsi dit l'Éternel. Alors tant on a telemi wana le temps nazo calculer na koma wana mais bien aimé dans le Seigneur na moni bomoni comment on appelle ça? Na anglais babenga ngo spoke. Babenga ngo spoke. Donc ba dessin numéro to monaka au comment on appelle ça? Fantôme, voilà. Fantôme neti mulinga. Fantôme ba film ba fantôme oyo neti ba dessin numéro ba film ba no mona mulinga na yebi moko ezaka kutina kombo moko boya zaka mulinga boya yaka. Oh Nzambe. Bana Nzambe ba film ba sala keza ba film te. Foué ba makamba molimo obanga mokili. Eloko hasard ezate. Na moni mulinga ngo sikoyo on a lobi fantôme spoke na anglais fantôme azana misu na neti munoko mazana ina nzoto te donc mulinga ezotambola na moni yango ezo ya likolo pendant que nga na telemi eska na telemi na moni yango ezo ya likolo l'air na moni yango ezo ya oh
na moni mulinga me mulinga ngo zo tambola zo planer mbala mona moni mulinga ngo eleki likolo ya immeuble côté onga na telemaki wana côté onga na zalaki eleki likolo ya immeuble siko nga nazolanda na moni ki ezoya nazolanda siko ndenge azokende po nazomona ye à travers ya ba plafond wana nazomona ye miso na nge ezomona nazomona ye ndenge azoleka siko me bien aimé dans le Seigneur kolanda onga na olanda ye ndenge azokende ndenge azotambolela eza ndenge azokatela bâtiment mes frères et sœurs azokata azopasola bâtiment donc ndenge azotambola na aza lokola mbeli bacatastrophe oyo tozomona ezoya eza makambo spirituel na okota na parole oyo nzambe apesinga mpo napesa bino nazomona ndenge aza kotraverse ndenge azokende fantôme wana kokende azokende lokola mbeli comme un couteau azokata plafond lokola mbeli ekata ni azokende lero na réaliser na mteke nzela oyo nazomona azosala oyo azokata nde bâtiment mes frères et sœurs leka aleki bâtiment wana aleki plafond wana akomi kote mosusu mbala moko namoni bamayi ebandi kobima namoni bamo batiyo nyonso ekatani bomoni nde tovanda na bandako surtout bato baimmeuble batiyo ndenge elekaka likolo ntina seso na ba40e étage wana nyonso donc akataki yango mayi ebandi kobima mes frères et sœurs na minute moke oyo nangi na réfléchir na bato na ngai nakende okatisa pembeni kuna na nga moko mona telemaki wana mes frères et sœurs namoni kaka mutu mobo akoti nayebi place moto yango auti te nayebi moto yango te namoni moto yango mbamoko asimbi nga na loboko ntango asimbi nga na loboko mes frères et sœurs fenêtre moko ezalaki wana ngai na moto wana donc nazokoka suki kose défendre te nazokoka suki nga moko kosala eloko te donc moto yango moto akomomema nga ngai na moto wana tobimi na fenêtre wana kaka moto etikalaki esika wana lea tobimi kaka na fenêtre wana mes frères et sœurs ntango kaka totie makolo na biso libanda bâtiment na mobimba s'écrouler bâtiment na s'écrouler na place nazalaki na tous les environs na place mama oyo abotanga telemaki on dirait loko moko ezalaki esika wana te zindi na sa mabele mes frères et sœurs là nazo réaliser que sika na uti ekwei place na telemaki mes frères et sœurs ndako wana elongwe bomoni bafilme oyo de nayebisi bino kaka nde bafilme oyo ya fin de temps bafilme ya Hollywood ezalaka ndako elongwe se déplacer ndako elongwe na place ndako ebandi koya esika nazalaki nangi nakima kote wana mosu France mobimba mes frères et sœurs makambo nazoyebisa bino eza makambo nga nzambe alakisinga na ye nango mpona bolingo ya bafrères et sœurs pona devoir pona botosi po papa mokeli na biso abikende ko avertir bana na ngai makambo oyo ezoya makambo nazoloba na monde na vivre na kati donc nazali na somo molo kwa donc on dirait na kati ya film wana ngai moko donc na sentir ango nzamba faire sentir ngai mutu msoko kufaka na choc osomona ndako elongwe na place ndako elongwe bandi kotambu donc elongwe na place donc ebukani fondation ebuka donc ba catastrophe bandako ezokuya ba immeuble ezozinda ndenge salama na Turquie mais ezotambu ezosama toute la France makambo nzamba la kisinga yango wana nazokima na kokima wana ba biloko ezosote na somo wana na lamuki na pongi mes frères et sœurs nga nayebi ke makambo ezoya nzamba alakisi biso ke makambo ezoya azoconfirme biso ke makambo ezoya makambo oyo osama ya mboka na biso ezali à cause ya makambo ezoya awa soki baoccidentaux bazokanga Afrique bakomi kozonga na Afrique c'est parce que epa na bango ezokweya Babylone ezokweya nzamba sa lobaki yango asa lobaki yango na ba prophétie na maloba nzambe na pesi biso chute ya Babylone et d'Édom Babylone et Édom na pesi bino yango na Esaïe 21 tozui toko bandango mobimba po to comprendre histoire makambo sala na Babylone na Édom Occident na Esaïe 21 nga na bandaki yango tango nzamba pesi nga fungoli singa awa
azoyebisanga car ainsi m'a parlé le Seigneur, va, place la sentinelle. Sentinelle eza babiso, ba sentinelle nyonso bozala éveillé, sentinelle nyonso nzambe telema, soki nzambe alakisa ko makambo bondela makasi alakisa oli susu, alakisa biso ndenge nini tokokangama, alakisa biso ndenge nini tokotambola, puisque makambo ekobeba bandeko bavandi na distraction, o bazokanisa makambo eza blague, bakomona yango na misu na bango. Va, place la sentinelle, qu'elle annonce ce qu'elle verra. Je suis en train d'annoncer ce que j'ai vu. Nous avons vu dans le livre à Jérémie que le prophète qui a eu un songe le raconte. C'est la même chose nous avons bandela. Nous avons raconté nous avons la kisainga. Nous avons vu que que yemo comme tazo sang soto kitina Esaïe 22. Nous avons vu que car c'est un jour de trouble, d'écrasement et de confusion envoyé par le Seigneur l'Éternel des armées. Yemoko asasimanamu. Nini fantôme mwana na monaki eza makasi ya nzambe yemoko. Et que ça l'a déclenché par quelque chose. Mais makambo ezoya yango wana. Pona nini France nga en tout cas nzamba la kisingai plusieurs fois France. Pourquoi? Parce que mwana na ye en fait la fille de Babylone, mwana ya Babylone avandi wana azawana. Moi je me dis la Babylone yemoko azana katia France. Yango nzamba pesi ngai maloba o tango apesi nga message wana alobi nanga fungola Bible na yo, fungola na Esaïe 21, na fungola na Esaïe 21 na moni yango directement makambo nzamba zobisanga. Donc il m'a fait comprendre de quoi il est en train de parler. Donc voilà mes frères et sœurs, na pesi bino Esaïe 21 totanga ngo mobimba, Esaïe 22 totanga ngo mobimba. Nazo pesa biso pe prière nini obiso to kosambela pona makambo oyo sala na mboka na biso. Psaume 79 pona ba voisin o bazo entourer biso, pona ba voisin o bazo utiliser bango po ba kotela biso po ba terroriser biso. Nzamba otika biso te, mais biso photo telema, photo zo conscience, photo bima na distraction, to bima na ba distraction bandeko to kozanga yebisanga yo mutu. Place au en Occident et Koué. Moi, au côté na ozonga na mboka na Congo ezato suka wapi. Puisque ezana bateau ba rapatrier bango. Ezana bateau nzambe ye moka kokumba. Sophonie 3 ebisibiso. Na Sophonie 3 na verset 13 ebisibiso. Les restes seront sauvés. Les restes on a ezaba o nzamba poni les élus. Mabe ezoya na Occident, mais bango sikoyo bazosa neti ba lié la biso avance bake ko kota déjà bakanga ba terroriser biso ba benga na biso na mboka na biso po bango bazo esika ba okende wapi ba yebi makambo salama. Mes frères et sœurs to fungola miso moto recevoir biso saka mokeli na likolo na se biso moko pe soki to telemi makile ko tanga to linga te, mais ezali bongo ezali makambo o ekomeli biso po nzamba pambola biso na nyonso. Po soki to kimi to bombani ndenge bango ba bombani na ba cimetière o bazo kanga bango mususu na ba se ya banini so ba bandi ko kotela ba congolais na kati ya bandako ezaka ndenge moko. Donc bazo boma biso déjà, donc tozo kufa sans se défendre. C'est ce qui est grave. Oko kufa sans que se défendre. Même na miso nzambe ezali so. Il faut se défendre pour nzamba pesi au viwana. Et puis qu'on loba na nzambe, et ça très important. Ya nzambe a pesi nga prière o ya Psaume 79. Nzambe lobi a yo kaka. Alobi a yo kaka. Esaïe 59 a yo kaka bana na ye. Son oreille n'est pas dure pour entendre. Azamona na motote po akosa. Sophonie 3 13 totanga yango poto comprendre. Makambo ko sala mela ba o nzamba poni. Po bato nyonso to makile kotanga nzamba za na ba oyo pe akobomba ye moko sa bombi esi ekomama. Toke na Esaïe 61 2, Esaïe 20 to bandi na 22 to kititi na C, Esaïe 47 to bandi na 1 2 3 to kititi na C,
tokomona nyonso to makambo nzambe azoloba mpona vengeance biloko nyonso to osala mpona nini nzambe akotinda ye moko toloba nzambe atindi esprit de mort ye moko pourquoi mpo mabe esaccroître mpo mabe eza ebele nzambe alobaka yango na Matthieu 24 ndenge nini ye akozonga avant ye azonga makambo kosalama et pourquoi il a donné toutes les raisons apesi biso baraison nyonso baraison wana eza na Babylone nzambe abomaka Sodome na Gomorre mpo na ntina donc voilà nzambe abina biso tofungola misu napesi biso su Zacharie nzambe azoyebisa biso tokima fouillez Sion vous qui habitez chez la fille de Babylone fouillez Sion vous qui habitez chez la fille de Babylone donc Babylone ils ont représenté Moutou nzambe habite chez la fille de Babylone awa totangi na Esaïe 21 et puis ce que Babylone eza Edom eza Occident nzambe ebisi biso tokima donc tant nzambe azofungola nzela na ye po tokima eza po tokima ndenge akimisaki Israël ndenge abimisaki Israël na Égypte eza ndenge wana nzambe azobimisa biso tozobima déjà nzambe alobaki na apesaki ngai chiffre 23 na oyebisa bino makambo nzambe alakisi nga mpona 23 na Congo année oyo qui signifie cette année nzambe akosaka te alobi na biso tokima Zacharie 2 na verset 7 fouillez ô Sion vous qui habitez chez la fille de Babylone